mwana oyo deja a respectaka ba parents na ye pona ko respecter ba ninga to ba parents mosusu ezalaka te parce que ya ye moko kutu ba parents zo respecter bango te. Siko ba parents moninga koya ko respecter bango jamais. Siko ba parents mosusu koya ko respecter bango akoya ko respectaka bango te. En wana nyonso tu ezalaka éducation ba parents o to monaka parce que ba parents o ba échoua ko éduquer mwana na bango. Mwana wana aozala mwana moko bandeko nanga pas possible. Mwana oya aozala na bizaleli mabe, mwana oya ofingaka batu pamba na nzela, ezala na quartier, ezala na baveni, ezala na musala bando fingaka batu pamba parce que déjà éducation ya malonga na famille na bango ezalaki te pe ezate. Ezalaka bongo. Yango tolobaka toujours que non, bana tango babimaka, tango batambolaka, ba reflectaka nde image ya ba parents. Soki parents opesaki bana na yo éducation ya malonga, yeba ke place nyonso bazokende, batu barobetela yo maboko. Mais soki yo parents opesaki bana na yo éducation ya malonga te, yeba ka ke non, place nyonso bana na yo bakokende, bakofingisa yo. Ezalaka bongo. Yango ba clair mosusu ya bana mosusu ezalaka lisusu bien te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Irsil Botelwa TV. Bienvenue na balandignon soya sika. Bienvenue na balandignon soya kala. Bienvenue na famille mobimba ya Irsil Botelwa TV. Bande konanga lelo chez Irsil Botelwa TV toye komemela bino makambo mosusu, makambo moko ya bien, makambo moko ya kitoko. Bande konanga lelo toye kosala analyse ya bien penza makasi, analyse na biso ya lelo mingi ezo concerné sur l'éducation de nos enfants. Parce que makambo tokomi komona sur les réseaux sociaux, la famille ekomi kosala pasi penza na motema, ekomi kosala mwa mbutu na ndenge moko ya bien. Lelo Belvi Kandi aye kofingama na mwana ya Thérèse ya la famille. Wana nyonso eza manque ya éducation ya mama na ye. Bande konanga ba audio eza ba audio ya somo eza ya mwana Thérèse ya. Avant to tie la bino ba audio wana ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso ba koti sika na chaîne na biso ya Irsil Botelwa TV. Batu nyonso penza ba koti sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona kape, bobo sana pete kotia mwa ngonga ya notification bandeko nanga. Tango botia ka ngonga ya notification ezalaka pour que chaque fois que to bando tiaka ba vidéo ya sika, bokozala directement informer la famille. Yango bo klikaka surtout sur la cloche de notification pour que esungaka bino. Pona bandeko na biso ya kala, bandeko o balandaka déjà Irsil Botelwa TV, bayebi déjà challenge o tozalaka nango. La chaîne na biso tosalaka toujours et encore challenge na biso. Challenge na biso ezalaka ndenge nini. Tango olandaka biso, salaka pe effort o partager les biso ba vidéo na biso to sala ba analyse na biso, partager na bandeko mosusu. To partageaka pour que esunga chaîne na biso ekola, chaîne na biso ekende liboso. Pona mois ya février oyo, challenge na biso ezake tito koma fin du mois ya février, toza na posa to totaliser 29 000 abonnés. Pourquoi pas 30 000 abonnés? Sur 29 000 abonnés wana la famille, batu o bako sunga biso makasi ekozala pe bino. Botali boye, bosali ba partage na bandeko na bino na Facebook, bosali ba partage na bandeko na bino na WhatsApp, bosali ba partage na bino na ba statika ndenge ezalaka. Esunga surtout Irsil Botelwa TV, chaîne ekende liboso na ndenge moko ya kitoko mingi. Bandeko nanga ka ndenge na utaki koloba, lelo toye kosala analyse concernant ba dur o ezotambola, concernant ba audio o ebimi, concernant ba vidéo ya somo o ebimi. Lelo toye komona mwana ya Thérèse yepe aye ko briser silence. Adage moko yebisaka biso telle mère, telle fille. Soki omoni mama mobimba azoya ko finga batu en public,
mama mobimba azoya kobimisa ba maloba moko boye bakake non éducation o mama zanango bana na ye pe bazanango ezalaka bongo parce que soki mama aza bien éduqué et puis mama a éduqué bana na ye kitoko bomona ba makambo mosusu te sur les réseaux sociaux boko yoka pe ba makambo mosusu te sur les réseaux sociaux mais to yoka kango parce que oyebike mama a se sentiraka na ye à l'aise ya koya kofinga ka batu sur les réseaux sociaux bana pe bazo se sentir na bango pe à l'aise tomonaki mama na biso Teresia Anna mama Anne Teresia comédienne na biso bandeko nanga ndenge ayaki kofinga Belvi Kandi a finga Belvi Kandi bien qu'il y avait de ces personnes oyo pe bayaki ba côté la pe Belvi ba lobela ye ba vérité ba lobela penza mama Teresia ba vérité mais mama Teresia bandaki ka kozonga azo zonga kaka pona kofinga ka Belvi abando luka kaka Belvi aya ko répondre na ye mais amoni na côté na ye ke non Belvi aza na temps wana te Belvi aza mwasi moko mayele Belvi aza mutu oyo asambelaka Belvi aza mutu oyo abangaka nzambe aza kutu na temps wana te tango mama Thérèse aye ko comprendre que non Belvi aza na temps wana te c'est ainsi que aye ko tinda mwana na ye oyo ye moko abota aya ko finga Belvi bandeko nanga en tout cas oyo la ki sa penza mama Thérèse aza mwasi moko aza na éducation te donc na ndako na bango wana ndenge avivraka na bana na ye bafingaka ye wana omona tina bakoko bafinga na kana ndako makambo ya soni osala soni penza makasi komona mama mobimba neti mama Thérèse wana aya kofingaka bato sur les réseaux sociaux lelo pe mwana na ye akotaka sur les réseaux sociaux pona oya kofingaka bato makambo ya soni bandeko nanga nazotiela bino mwa audio ya mwana ya Teresa ndenge azofinga Belvi après audio wana nakotiela bino lisusu kaka même mwana ya Teresa ndenge afinga mama na ye Teresa bandeko nanga naotiela bino ba audio nyonso comme ça après wana nde toya kosala analyse na biso bandeko nanga ka ndenge tosalaka ba analyse chez Ursule Botelwa TV na ndenge moko ya bien bandeko nanga tolanda audio on se retrouve juste après Belvi non akena ete na otanga pena komboni ye pena nene yake otanga komboni nani wala Belvi awo mena se mama nanga tina bali ya répétition ça Belvi nga no beto umoni nga no beta na mono kabo no beto franchement Nzambe c'est boutou nanga na sama belé no beta yo obeta na Belvi asali yo no beta Belinda Kandi no bete poto boyi koloba détail ya kombo nesike uta poto sali nga zuka so muto ko kanela bongo eza ibutu eno te ibutu za maladie te no simbete ibutu maladie te ya maladie ana libumulo kwa mutu talanga finga bat na TVT na ema be c'est nos médication ozo ngo ça no mabe médication so benda yo médication pe ozo ngo loba no médication ezo réclamer yo no biboy deve ko manke mama na respecta Belvi alo ba kiza mo amuke mais ça mo amuke respecter mikolo mo amuke ana lingwele te anango ala tsemela ipe yo so mo lipeka baza génération mo mama biso baba kamal baba yana maleki yo so mo lipeka Belvi mais nga tourner na Belvi comme le ah bah sérieux pas bani nzonzi le loté ba mo ndo ki le lo mo le tournage asenga di papa yasi ana ngote na kazo na chasser kia ate mais peut-être pour ma coloper ça y poussière pas ala ta mo li ba ma connaît ça rappelle ka poussière pour ma connaît kota de mafuta mkoni ma connaît ça rappelle ka poussière et peut-être mon congo poussière ezala ki te na bien yo ya tournage oya na ba talon kwa fina nyiriana azali na lipa poussière nga kazo na chasser na pesi na bo zo lipa na nga lata makona nga na pesa na kazo na chasser après avoir ko pesa ngo na kabela ngo leki na nga mwasi pona hebi ba théâtre ne bo sa mitema mabi ça la bango on est jalousie OK ba mona ke ba mona ba bi ke baba jeune
parce que bamona mama oyo ya mokolo bango babenga mama mokolo aleki bango ti mama mokolo ana lopangu na ye voilà mama lopangu mama mokolo wana plutôt aza na mobali na ye voilà mama mokolo wana na bana na ye ya kitoko lokwa nga boye naataka kitoko wana soa parfait kitoko suki nanga kitoko bilamba nanga kitoko ok bino sikoyo baya mikie wana bokozwa ta bafétus te na mamono na bino bakozwa te ba fétus ok fétus eza mwana litombe na kata voilà na français nayebi mais nazokamwa ezobima yo boye natanga bekola bien mama mokolo wana atangisa bana nini bekola bien mama mokolo wana azwaka atanga avandisa bana nini na mama campagne mama oyo ya mokolo wana bino bolutile bakoma tala bien si seulement aujourd'hui je suis fâché comme ça tel que je suis fâché c'est parce que maman on a looké là pas problème c'est ça mais là comme si j'ai mon cœur dans mon pourquoi bakoki ko bana ko se manquer na ye ma c'est malo bake a condité amuta munene akola na tuni nga mona tuna ki esinga bi mama okomo lingo ko dine kwanya bi nga samuna na okola ba mais si c'est normal munene na kokate voilà na koma pe na komi otambola nga pe bisosa mulai makolo voilà ni manoko ko tambola ta bisosa mukebwe makolo te ko munene na ko kango te ba crise ba tuba neti ba sarato la ko sa ba crise munene leki yo oza mongo ke futa na salle te ko sa sport ok mona ko mosani ba sport ko mo melani ba citron akita na yi mais balobi bino beaucoup en danger vous réclamez trop que vous êtes en danger. Maman Teresa a réclamé qu'elles sont en danger, na banana tout ça. Mais dis-vous que tout est quelque part, hein. Na monde aux à l'aise. Aux autres bangs peut-être que vous pouvez enlever. Non, bibo. Aux banga banga tout ça. Non, bibo. Il faut tout banga. Ok. Il faut tout banga. Parce que si on a déjà que mon tour pour poursuivre vraiment. Faut na banga. Mais non, ça obligé au bima parce que non. Voilà. Mais non banga. Belle vie a comme tinda bateau. Na lié à répétition maman. Ba filmer na ba bureau de ba kanga maman pour ba humilier. Elle est dans ba réseau. OK. Ya belle vie a humilier maman nanga. Belle vie yo ozana bandeko nanga to sala nanu analyse ya audio oyo. Mwana Teresia ndenga zolobela belle vie. To sala nanu mwa analyse amuke et puis na otiela bino lisusu audio mosusu o ka mwana oyo le même mwana zo sasa mama na ye na ndenge moko ya mabe. Bandeko nanga selon audio ya mwana oyo soit disant Sabrina alobi mama Teresia aleki belle vie. Boyebisanga nanu. Yango mama Teresia aleki belle vie na kitoko. Ou bien eza pembe wana ya mafuta. Eza ba choko mama Teresa zotia. Yango aleki belle vie. Mais belle vie aza mtu mwindu moko kitoko. Chocolat moko ya tokos. Chocolat moko penza ya bien ebele batu balula kango. Soki yepe belle vie alingi azala na poso ya pembe. Neti mama na bango azala pe choko. Mais ba choko eza ebele akoki kotia. Akoki penza kotia na ndenge moko ya bien epe akobima tokoso wapi. Aobima penza kitoko makasi. Aobima penza kitoko. Me mama anu wana batia iye na poswa mwindu. Aobima nde nini. Aobima penza nde nini. Et puis d'aider la famille. Mwana na ya lobi mama na bango aleki belle vie. Aleki belle vie na nini? Na taille. Aleki belle vie na mbongo. Soki mama na bango lelo abimaka na bana mike. Eza lokoso mbongo. En tout cas, yango balobaka toujours soki ozana eloko koloba te, banda na yo kimia. Koyaka kobimisa ba makambo moko oyo kofingisa sikoyo mama na bino na ndenge moko ya pasi. Osala pasi penza makasi. Mais mama Teresia wana akoki kosala kiboye pa belle vie. Belle vie azo futa ye penza ba mbongo ye moko azo kamwa. Wana nyonso ya zo comprendre te ki mama na ya za na posa kendo sala na belar. Yango posa na ye parce que ayebi ke na belar ba futa kande ko futa. Bato ebele na belar wana ba bonga. Ebele ya ba comédien na biso moya to mentionner ba kombo o ezate.
babongaka na bela wana bavi na bango échanger ba changer bandako ba changer ba biloko ya ndako basomi ba mosusu basomi na mituka tana mbongo bela wana yango pose ezalaka na mama na ye pe akota na bela ye pe bando futaka ye yango ezalaka penza posa ya makasi ya mama na ye yango Teresa oleka Belle-Vie kandi na nini na mayele Teresa wana aza na mayele malongata Teresa azata kutu na mayele te ata soki bazwaka ye na bachaîne mosusu akende jouer ezaka kotala aza mama moko abanda ba théâtre kala bapesa ye ka chance ajwaka mais aza mama moko mayele na mutu eza te aza penza na mayele te tala niveau otinda mwana na yo mwana muke akende finga mukolo wana nyonso ezo confirmer ka keno mama Teresa aza na mayele te mama Teresa aza mutu éducation te mama Teresa aza penza mama ya malonga te parce que mama oya azalaka malonga neti mama nanga oya botanga jamais akoki kotika nga na bitumba ya ye keno mwana nanga kota bitumba wana jamais mama nyonso protégeaka bana na ye ayebi keno futur ezo réservaka biso babiloko ebele bamakambo ebele mais soki mama Teresa azo se permettre mwana na ye aleka pona koya kofinga yaya moko boye eza pasi ata soki lelo boye kofinga Belle-Vie ke asenga bino mapapa etali biso te biso tolingi ka Belle-Vie ata soki bolobi ke no Belle-Vie kandi mulamba kwanga problème eza te lelo azala patrona lelo penza azala patrona bolinga te azana ye la patrona na ndenge moko kaya bien penza makasi eo sala pasi bandeko na nga nazotiela bino audio mosusu ya mwana oyo azosasa mama na bango sur les réseaux sociaux somo je vous dis ba éducation mosusu ba para toyeba nde nini ya koedikaka bana na biso parce que biloko bongo bandeko na nga eza somo eza soni penza makasi na otiela bino comme ça wana tokoya kosala lisusu analyse mosusu après audio wana. Oh, yo mama mobimba babengi bana bazo violer yo ma Teresa oza pembeni awa za monte oya bana oya ya mwasi na ya suka ba violer bango et pas frère na bino makosa kwaso pembeni nanga aza monte oboyi botika ye dans milimo mabena bino boyoka na église ya bandoki loko babi ya mwana lo kwaza raélien toke nde soko boma ngala bomi ne bino Teresa oza motema mabe kolela no kuna ba matanga baninga te po makambo sala wana esopaka yo na matanga mazio za mtoko olela otebelo nyamawa yo sinda mawa ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo tani ngo bomanga ngana ucho lukelo muta violelo mwana yo vandi sino benemi na ngana bar na yo po bomanga yi mais oza ndoki en personne yo kanga bandoki na butu okanga ko rose ndoki na butu olingo voyager na monelo ngako rose nga lingi na voyager na monelo ngafa na bino ayena mobile na ndaku na boyidi biloko na nga ya voyage nana mama bana na yo oya bokolela yo bana mama bana na yo nana pourquoi ni motema mabe ya nini na vers mwana ya na yo nasala o nini nana na ngai nabenga yo lipasa na nga motema na ngai nyonso ya ngai na bokola bana na bolingo nyonso motema na ngai nana obota mwana mbido pesa nga liza mwana yeyo nasali o nini babeni ngai na sali yo nana Dayo ya kochila mabalo kochila ngamutembu poluka ngai toni pombo mangai Teresa nasala onini nazamola ya na yo ozonga na bokolo bana ndeko lingala za mwa musala na yo siko musala ko yo changa ya vie wala mabe kaka ngala ki koluka frère église na yo oya bobi mwana na kata ndaku na nga ngaboko mwana na mengo mama yaka bano aba kufa ta pembeni ya oboya koya nana eloko mo retourner situation contre nga kenga na bekira ba lesbienne ba pede na mutembo tsakiawa oya longola olukana bayana nga tu ba oya ya Lubumbashi ya Kasumbalesa ya présidence bango tu ba oya ko expliquer bango pourquoi otulisi leki na bango parce que un jour wana yo okangaka ko rose ndoki nga ke pa ndoki na ngala moyi na bindoki na umeli pe awa longola ngala mboko po toyokana pe boyete donc abi o meli pe toyokana pe boyete longola na pe kende na opumbwa ya ozonga to kende to mesana siko yo loko ozalaka oganga kaka lesbienne nzembo oyo lata na munoko na wana
baya na nga pe bakoya ba mama na nga leso bakoya comme ça yo yebisa bango pourquoi yo tulisi mwana bango obenga kaye kaka na kombo wana na yeko koboko lelo bana na ndako na yo peut-être balola tsanga pe malédiction na butu na yebi na ngati ponga bana na nga kolala faut le baka na bango ko expliquer bango ki lesbienne oyo benga nga soki za ya ndoki soki za ya moye yo ndeko ko se expliquer devant ba parents na nga pe pona za nga ofeli bandeko langa awa mafinge ke zongi bandeko pardon bango mususu ozaka na poso seka oseka penza bandeko nanga en tout cas Belvi kanda zana ba ennemi moko ya kitoko ba ennemi moko na mama na mwana bango nyonso bazaka na nzela moko bango nyonso mayele na mutu ezate bango nyonso bandeko nanga yango balobaka o eza buzoba na buzoba donc na yoka mawa na soni pona ndako mama Teresia na yoka penza mawa na soni pona ndako mama Teresia bandeko nanga tomona ki dada mwana ma top tango ayoka kike bato ba ofinga mama na ye mwana ma top ayaki sur les réseaux sociaux pour na défendre mama na bango dada wana jamais to mona ye aya ko sambwisa mama na ye to aya ko sala bisala sala pona mama na ye donc conseil ka ya muke ba pesa ki dada ba lobi te yo kokota makambo mama na bino te sur les réseaux sociaux boyeboy ayaki pona ko défendre mama na bango. Mais sikoya oyo avant aya ko défendre asi asasa asambwisa mama na bango sur TikTok na niveau moko bondima te asambwisa mama na bango afinga mama na bango ndoki siko yo kutu mwana bovanda ndako moko na mama na bino ofinga ye ndoki siko bato ya libanda nyonso bayebi kake no mama oya zandoki bandeko nanga bautaki kolanda kuna alobi pe na makambo ya ndeko na biso comédienne na biso Suzy alobi ye mutu aboma mama comédienne Suzy aolela na elongi moko ya mawa ya yebi liwa ya Suzy wana imagine bandeko nanga mwana na ye moko azo ya kokanga mama na ye ndoki sur les réseaux sociaux yango bato ebele balobaka mama Ana oyo mama Teresa za bien te eza pasi la famille banalise mosusu mosusu epesaka biso koseka posa penza ya koseka banalise mosusu epesaka biso mosusu kanda babiloko ya bongo tomona neti théâtre tomona penza buzoba na famille ya mama Teresia éducation eza te mama Teresia na minute oyo longola nanu makanisi na yo ya okendo sala na Belar na minute oyo na osenga na yo zala concentré na éducation ya bana na yo éducation penza ya bana na yo parents nyonso akufelaka sur l'éducation de ses enfants mais soki kozala parent oyo oza na yo ata kuna te ozaka na posa okendo sala na Belar babando futa yo mbongo ebele ozala pasi mwana na yo oyo aza na éducation moko ya mabe penza makasi oedika bana na yo te mama oedika bana na yo te en tout cas eza pasi penza pona yo mwana oyo ayaki ko défendre yo te parce que ye moko déjà asi asasa yo ndenge eza boy soki totala ta mwana ya mama Ani o lelo akomi kosala na Belar mwana wana je ne pense pas que na éducation o mama Ani biasi apesa mwana na ye mwana wana akoki koya sur les réseaux sociaux pona ofinga bato je ne pense pas na ondima te na zone dima nanga te mais plutôt mwana na yo oyo sala pasi penza ya makasi pe mawa éducation ya malonga oyo pesi bana na yo te tala lelo siko ba retombe ndenge komi kosala ezalaki bien ka ndenge ayaki kofinga yo moko sur les réseaux sociaux mais ndenge ayepe ayeli pe Belvi ezosopa bino na yo na mwana na famille na bino mobimba elakisi kake no kobanda na yo moko ozwaki éducation ya malonga te yango yo pe okokaki koedike bana na yo te osala soni penza mama Teresia na yokeli yo na mawa na yokeli yo penza mawa moyen pe ya osunga bana na yo ozongisa bango na nzela eza te parce que yo moko il faut nanu baparents na yo moko bazongisela yo na nzela na ndenge moko ya bien penza mingi makasi